Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Tengo proposer belle sa télévision na bino pour la colonne info lingala ya mokolo mercredi to fongola yango pour la somme ki ba honorable député bazala ki na plénière mokolo ya mardi 30 mai wa pepa yiba lobela ki bongo prorogation ya état de siège na province ya Ituri pe na Nord Kivu après bazala ki présentation ya projet oyo vice premier ministre intérieur Peter Kazadi a lobela ki rythme opinion ma pesi bino ba détail. Na plénière ya mardi 30 mai 2023, baeli nationaux ba voté qui pour la énième fois prorogation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu sur 365 députés nationaux oyo bazala ki wana 345 ba voté ki oui 16 ba répondaki ki non pe moko s'abstenaki na présentation ya projet ya loi oyo vice premier ministre ya intérieur sécurité pe décentralisation Peter Kazadi Kankonde atali soki ke état de siège ezali ko se justifier na exaction oyo ba miliciens ya Codeco, Zaïre, ADF Nalu, pe ba terroriste ya M23 oyo bazali soutenu et pa ya Rwanda bazali kokoba kosala mabe gouvernement a adopté ki projet ya loi oyo pe a décidé ki na conseil des ministres boy président de la République a saisir deux chambres ya parlement pour na ko solliciter ndenge mobeko ezali koloba na article 144 alinéa 5 ya constitution autorisation ya prorogation ya état de siège volonté exprimée et pa ya chef de l'état pour na ko convoquer na délai ya table ronde oyo ezalaki annoncé pour na misala moko préparatoire et ezalaki déjà entamé pour na kosala évaluation ya état de siège pour na ko permettre na ba force ya défense ba ko ba opération militaire pe ya pacification na ba province oyo ezana ba trouble ezalaki bongo important chambre basse ayeba na ko autoriser pour la énième fois prorogation oyo ezali sollicité na débat autour ya projet oyo député Emery Okunji alobelaki motion ya procédure pe ya proposaki vote ya projet ya loi sans débat pour na ko se concentrer na principale matière mingi penza
projet ya loi oyo ezali kolobela répartition des sièges eli moko ya Masisi akendaki contre motion oyo pe azwaki argument ya répartition ya siège pona ye ezali refi to koboya Assemblée nationale ayeba na kosala débat ya question sécuritaire oyo na est ya République démocratique du Congo et pai wapi makila ezali kotanga population azali observer que Assemblée nationale azali kosala makambo mosusu sans koleka na débat na tina wana de point de vue ya ba stratégie militaire pe ya ba discussion boye sengeli kosimba ke ba pesa ki chance na tenir à table ronde d'évaluation ya état de siège ndenge ezalaki convoqué et pas ya chef de l'état pona ye observation pe ba correction nyonso et koki kozala versé na commission PAJ ava ba interpeller ba collègue o ya est oyo ba pesa na impression na bango te pona makambo etali sécurité kuna motion ya député Okunju ezalaki adopté pe efongolaki voix na vote nominal sans débat na suka sur 362 députés oyo ba participaki na vote 345 députés ba votaki oui 16 non pe moko asabtenaki kaka na masolo etali Assemblée nationale boye bake na mokolo ya mardi 30 mai honorable Bernard Kayumba ye a déposé qui proposition ya loi na oyo ezali kolobela kopekisa masanga na ba milieu professionnel et sous na kambo na pa ya ba enseignant pe lisusu na formation professionnelle Naomi Wanda héritier mapine mapesi bino ba détail. Mardi 30 mai 2023, service courrier ya président ya Assemblée nationale ba enregistra ki correspondance oyo ezalaki na proposition ya Mobeko ezali kolobela ba mesure et interdiction ya consommation ya alcool na milieu professionnel ya enseignement pe ya formation professionnelle au terme yango ezali honorable Bernard Kayumba à travers initiative oyo Eli ya Lukunga na commune ya Kinshasa alobi azali kosalela ba prérogative constitutionnelle na ye oyo législateur atie pour na qualité contre pompation topé bokolisi komela masanga actuellement oyo ezali kosalema na milieu professionnel ya enseignement pe na milieu ya formation professionnelle nyonso wana ezali ko bebisa bilenge pona honorable Bernard Kayumba alobi ezalaki bongo na motuya to na litomba kotia epai ya mboka Mobeko oyo ezali ko protéger bilenge contre ba antivaleur oyo ya consommation ya alcool na ba milieu professionnel pe académique na tina wana bango baye ko déposer to ko proposer epai ya législateur baye bana ko voter yango ndenge a déclaraki alobi lisusu ke Mobeko oyo esengeli pe elandela ba chauffeur oyo bazali ko kumba mituka bazali ko mela biloko ya makasi bazali ko exposer ba client na bango na ba danger pe ba accident ya ndenge na ndenge liwa pe inconscience eza na kati boye na tina wana ba immoralité pe ba antivaleur oyo esengeli esila boye oinde ezali explication honorable Bernard Kayumba apesaki na ndenge a déposaki proposition ya loi oyo pe a sollicité appui ya ba député nyonso pe ya bureau ya Assemblée nationale pour ba inscrire yango na ordre du jour pour ezala voter. Pour la kosukisa dossier à l'Assemblée nationale Bosimbake mokola mercredi 31 mai séance plénière ezala qui vont organiser wa pepai honorable député ba kobaki na misala bango ya projet loi o etali répartition des sièges mingi penza na oyo etali débat général ba détail élément o bokolanda yango na journal na biso ya mokolo ya lobby. Honorable Noron Burumbungu azala ki na réunion moko ya kafu na ba administrateur ya complexe scolaire Momo Pimba. Réunion ya kafu entre visionnaires ya complexe scolaire Mama Pemba, honorable Neron Bungu et longo na administrateur ya école oyo ezwami na commune ya Kisenso pambate éducation ya bana nde ezalaka cheval de bataille ya honorable Neron Bungu Bosimbake et longo na administrateur ba point ya ndenge na ndenge ezalaki inscrit à l'ordre du jour boyeli bosonanu Adelar Mvumbi oyo azali moko ya ba collaborateur ya visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Neron Bungu a présenté qui ba membre tout administrateur nyonso oyo bazalaki présent na réunion bongo na sima réunion et bandaki directement balobela ki ba kambo etali éducation ba atelier ba beta ki lisusu masolo pona kotonga ba loko ya sika pona bobso mususu oyo ezali kobotama pe balobi esengeli ba salle ya sika to ba salle moko moderne eye bana kotongama pona ba classe ya maternelle enfin que bana batanga na ndenge ya malamu honorable Neron Mbungu asukaki wana te annonça ki pe candidature na ye pona ba élection ezali koya na ndenge moko atalisa bango ke tango nyonso asepelaka kolobela population ya commune ya Kisenso na micro ya Info Lingala coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba Nsimba Ngwala apesaki ba précision. Ce que otali bien to comme na sukambula ya année scolaire 2022-2023
aye na école Mama Pemba na réunion na biso ba travailleur makamba lobili ya liboso alendisi biso to continuer na bizaleli ya malamu oyo toza nango na bana classe na ba parents. Bosimba ke complexe scolaire Mama Pemba école oyo ya visionnaire Nero Mbungu fumabanga moyo ezali parmi ba école ezali côté ya batu na ndenge ya kosakana te pamba te enseignement ya qualité ezali kopesama awa cheval de bataille ya honorable Nero Mbungu ezala kabongo éducation ya qualité pour na bana kisenso en particulier pe ya ville ya Kinshasa en général. Itemat Ndolo Ista bafongoli ba porte nango pour la inscription ya année scolaire 2023-2024 bokende ko comme ça ba na bino eza gratuit. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication Itemat Ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire Itemat Ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya Itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h okanisi esili tintin Itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h tango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo mfumu ya formation technique. Congo pour Christ, CPC na mukuse longo na évangéliste international Jean Oscar Kizamina Kibila baza kolenge la campagne d'évangélisation na stade de Martyrs. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga dans stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, pe prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs
et servante de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 na quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Kuzangate. CAA a liba client na Airbus A330. Bon là on a des détails. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi olingi olata sapato ya qualité ya kitoko place eza sema ko na 7e rue limité na petit boulevard comme na papa griffe azosala basapato moko ya qualité pasi na ngai eutako apio olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezali na limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, va venir diminuer tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas gris pour diminuer tout le pour encadrer jeunesse
pour transformer bango si on t'a dit ça la sapato est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça a été dit pourquoi dans ce là on a fait dans la gentille au-delà adjoint nae ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur gentil au-delà na mona même bonne foi alobaka ngamo wa mebanga tie pas chef de l'état na pesa ye mokoto bona ebi ke makama politique pe moi makambo bolo mais il fait qu'il bonne foi au ba autorité mususu pe bazana moi je pense que nous ça effort et ça devoir na bino nga devoir na ngala sali sur le téléphone na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit na peu monsieur mona ba sa ba do ba kekele pour mona la présence de la salle na ça bien organisé na sala bikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi ko soutenir yo yango na bimisi mais balingi ko soutenir ngaki bon je comprends donc client nyonso akotaka wa oka ngo papa Christmas wa ngo ba biso mama yo ko ba soutenir yo il faut simba science mais non simba science na vina ngati donc je suis ya awa ozala osala fête odia ba nyonso na fête na tala pesa awa aux allons à mariage là aux allons sapato ya munene le la il y a na odimina ngoko mangwa ye moro de kokayo aux allons le quoi est mort on comme abolique le la il y a na sala na sala réparation na sala fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures ba sandales ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela na masolo mususu boba ke club Big Sans Mer ba organiser ki weekend eleki combat SF défense pe jujuti na quartier Bikanga kuna na commune ki Senso honorable Ndombo Mbungu azalaki empêché azalaki représenté et pas à Bobo Mbungu. Club Bison Mer ba organiser ki dimanche 28 mai ba combat ya self défense pe ya jiu-jitsu nyonsweleka ki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso pour na passation ya badan pour na une cinquantaine ya ba athlètes oyo ya municipalité ya commune ya Kisenso empêché na cérémonie honorable Nerombungu azalaki bongo invité kasi pour na migluluana azalaki représenté et pas ya mwana ye Bobo Mbungu oyo akambaki délégation moko ya kafu ya ba collaborateur na ye asepelaki mingi na prestation ya ba sportif ya club Bison Mer oyo azali pe membre ye pe azali détenteur ya ceinture verte. Bobo Mbungu a souhaité que l'activité sportive ya boye eye bana kozalaka organiser tango nyonso na commune ya Kisenso pour na kosepelisa bilenge na ngambo na bango ba responsable ya club oyo ba remercier kimfumwa banga moyo honorable Nerombungu pour na implication na ye na organisation ya milulu oyo ya ba combat na bango ndenge eleki na ndenge ya malamu ba incident ata moko te esalemi bango pe ba sepelaki ba talisi gratitude na bango et pas ya leader ya commune ya Kisenso pe na soutien oyo ye azali kopesa tango nyonso et pas ya ba sportif ya commune ya Kisenso bana banga moyo nyonso to bilenge balobi merci honorable Nerombungu fuma banga moyo na ndenge ozali kotika bango te au monde ba grand maître tout bas sangana ba maître et puis pour na ba passation ba sentir na bango ba activité boye senga même pas pour na passation mais tout le monde a ba grand maître boye même pas quand na dojo ya notre ex maître Dibara mais na ba dojo musufu de tambola ça la bien pour na visibilité plus ya bison na biso et ba projet za belé pour na bison mais on a to bombi on na ba grand maître nyonso après to ba nengo tambola puis le na yé étant que nous moi na bison pour na sentir verte na bison. Et deuxièmement, on a représenté honorable Nerombungu pour notre présence. Mais je sais bien les bienfaits dans la salle pour la suite à l'événement. Poto malonga pour la bala na misa potiva pour kolope okoki no komela yango. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bote la Bino. Vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo.
folesaka bango potopoto Protivap eza bapotapota te. Allez kamata, bon appétit. bana nyonso bayaka Protivap. awa basisi kolia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro. Ozana problème de mariage aux fiancés. Yoba que mariage pour la vie. Les émissions sont présentées par le pasteur Michel Ngakonga et que sungayo pour le mariage na ezala bongo kitoko. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach pasteur Micho Olenga Konga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana mariage pour la vie avec le coach pasteur Micho Olenga Konga ne solution. Basi ebele baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance ya mibali na bango soki Eve avanaki pembeni ya mobali na ye diable angoza accepter ya kokoisa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa pasteur Micho Olenga Konga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene ya kokabwana oyebi to solona na nani pasteur Micho Olenga Konga atieli bino coaching en place ko hésiter komona ye te okozwa ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pepo la bosepelaki nango pesa merci na Naomi Wonda azalaki bongo na rédaction ya journal oyo Fabrice Lundombi azalaki bongo na montage pe lisusu na caméra héritier mapindemi na supervision coordination Stéphane Skandi ngai nous te pesani rendez-vous mokolo ezali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomondaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour le chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.